bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambo ya mosila bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi banga bakonani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la. Donc mamwa bizo kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Bonjour, bonsoir, Nabalandinho Soya 3W BTV3 Télévision. Quand tu es Sarabino, Awa, tout ça la différence entre ma foot et Namai. À tout le Sarabino, Biloro, Obolan, Rabachen, je suis avec mon boss Pierre Elvis. À l'obby, je suis pour un job à faire. Azo coaché attends en France mais azo coaché awa tozali na kati ya Lemba précisément na place New Plaza plus précisément et pas yo puis président Modero Totokani a répétaka comme il s'agit il y a sujet naye yango asangisaki ba comédien nyonso ba mekampe ko discuter likolo ya mwana naye soki mwana moko boye tendresse alekaki na TV afingi Modero afingi kanto toyebiti biso na bino toyiba niveau ya tendresse toyiba niveau ya kanto niveau ya Modero. Modero ce n'est pas n'importe qui dans le monde du théâtre mais tendresse avec qui un peu lobby biloba loba yangola président Modero asangisa ki ba comédien ba mekampe ko solution makam oyo ba traiter yango vraiment ngami ngolobeza te toza déjà sur place tokokota na kati to landa comment réunion koleka tozo ba interview président Modero koloba ba misus pe bazawana ba koloba ko pesila conclusion na bino tozo kaka nasuka mais avant tokota tika na pesa merci mingi na mon boss azwami côté à France alors je suis pour un micro coaché va faire le boss Pierre Elvis mon sali je suis pour un Zalaboué ils a PC mon théâtre et puis sans oublier balobi bon séjour na kati ya Congo maman Karine Batafé ayaki kaka pour un mariage ya président Vital Kamerhe ta niveau ay mariage ya président Vital Kamerhe na maman Amida Maman Karine Batafé Bambo Théâtre ainsi que toute ta famille n'a pas Bambo Théâtre et puis président Gilles Makof en Allemagne Bambo Théâtre Rebecca Solo pour la France n'a pas Bambo Théâtre la sœur Rita Mancio na Bambo Théâtre quant à moi n'a proposé binoka toko tanakati Tolanda ni koleka kuna. Oui, tout ça qui na bandeko nazaki monopole ya kobenga ba comédien ba ya to sangana pona certains comportements omi na kati ya monde na biso ya art yango bomoni to sangani awa ebele bazana ba tournage bazo benga na ba téléphone bolobi nini boyebisa biso je crois wana ekozala information na bango to boyebisa bango to sangani poto boma mutute poto besa valeur na biso moko ba artiste oyo komi ko beba biso moto emoni vogue utoleka oyo ya ndeko na biso tendresse ndenge alobaki comportement ya vie à José de Londres privé na télévision ezalaki bena esalaki biso mabe alobi ya ans alobi ya richesse batoto alobaki ba kader esali biso bien te bat bazo mona biso ka bata maboke yango nga na bengaki ba comédie to sangana non poto to boma tendresse mais poto la kisana tendresse que aza artiste comédienne azali mutu ya respect aza muta valeur to kota kala banda kunyoso biso ba comédien ba langage o ya komi ko tenir wana devant caméra eza penda ba propos wana eza malamu mingi te yango bomoni to sangana ki contre ba tunyoso bazoleka na ba chaîne ya ba YouTube pour na koloba ba bêtise oyo sala biso ba comédien fierté to une décision boye to ke na justice ko funda mututé mais pour yebisa ko prévenir na justice ke bota bandeko oyo bazo bebisa musana biso to yete bokanga bango mais to lobi na bandeko wana ke oya ko bandela lisusu bêtise oyo ya ko finga comédien ya ko loba ba sotis na télévision
En tout cas, justice a poursuivi. Justice a poursuivi. Yango bomoni réunion au Yezali. Tout ça na bandeko pour sa vie à mutu na mutu. Quant à moi, mercredi tu as na réunion mususu na Olinga Bozala. Oyo Yezali na Ngeringiri na croisement à Sauce à Kingabwa. Et pas ya avenue Kingabwa, croisement Sauce à Kingabwa et pas ya Flats et les Éridi. Ou peut pas y tozala wana na présent masumu. O Yezalo wa niti to meki ko violer moi muke. Pour tout ça na présent na biso oyo accordonaka théâtre ya Congo masumu mercredi tozala wana pour tout bakisa koloba susu ebele. Tendance à ça ndeko na biso. Tout ça contre été. Mais tout ça contre ba comportement wana ya tendresse. Yango to lecteur qui presse pour toi yebisa na presse que biso ba comédien to lobi boye décision to zui ya ko mema tendresse na justice te mais ko prévenir justice que tendresse ko mikiso koloba makambo oyo ko koloba ba vie privée ya batu. En tout cas justice bango moko ba basa musana bango. Merci tiko ko les ngai na les ngate ngabe moi biso papa biso ndo sala soto yo kite na ndako ndo meso na la police atiki so ba beti biso film mando beti biso film ça te pas linga biso tete qui aime bien châtie bien te ba beti film te ko beti film dans le bon sens que ne ba pas la biso ndo sala on ça veut dire que ba conclusion ba zweli que so c'est ba memena l'état on en na yebite so ba okay na idenge que ba vandi ça e ba mikolo so ba vandi c'est ba solo na ye ba solo na ye c'est pas grave. Babi photo jouer na tendeni yo ki mama na wa mais la reine so ba caméra de ce que yo tu na ngwa pa o tu na ngwa pa ke pa modelo ke tu kasi ke tu na modelo te modelo ta lobby yango modelo ta lobby yana bi ke tu na ngwa za msikate yo tu na ngwa pa ni yo tu na ngwa pa ni mama ngo to sonse ba chronique yango yo tu na ngwa pa te na boy na ngai. Ouais, merci vraiment, donc merci la parole. Et nous avons se présenter aux artistes Nabino je t'aime et ngami ya kolo bezate o ezaka eza soni na souci et ça la biso ba comédien parce que biso toza ba comédien entre nous so landi toza ba papa toza ba maman toza ba yaya toza ba leki mais on dirait hiérarchie on ezoye ba nesute partout discipline ezalaka ezana armée discipline ezalaka et tant ba ba biso ba comédien toza ba éducateur à masse to lo ba biso ba comédien to beta tolo on dirait que éducateur à masse na ba tsubo ba valeur na ngote ba comprendre ngo pété mais tellement ba yebika que toza ba éducateur à masse aleki na te ba mi bengi que éducateur à masse ko éducateur à masse na biso to éduquer nani tozo éduquer na ko finga to na ba insanité nga eloko esala nga passe yangwana mais eloko na sepelika na za clair na lo bakie. Et comment on a innovation, on a bien innovation parce que le bandit à l'internet depuis le bango internet c'est ma finga mata ma belle ba bêtise mais sanité et surtout biso ba artiste tout ça ba intello tout ça ba to tangi to ba to edika batu mais to le kana ba télévision ko finga batu mais ou ba ene na biso msu ba za ba influent ba zo likanis o te président Modazui donc nga isali nga plaisir ko zo initiative o vraiment pour na ko telema ko kata ko arrêter hémorragie o tendance ça sert na biso bendo za ndeko na biso mais bandeko kana biso to zo mi boma na ka biso na biso vraiment to zo wela nini. Et puis là on a comprendre ça clair que ça parmi biso ils ont ba artiste mtu aza ba artiste te tous les basta tous les artistes il faut que vous beloko wana muto za artiste ebi valeur ne ayebi valeur musala ne je crois a releka na télévision peut sa message au moins la comédie on leka na télévision pour créer ka base en actualité te on a so journaliste ya mangana ça clair que miko na sa actualité te na moi sujet to ko solaté mais le kola bango bazana bango basta biso ce qu'il faut arrêter makambo wana na sepeli na idée bimi a vraiment to ke na l'état atelem la makambo oyo l'état faut atelem makambo oyo vraiment ceux qui bazui au fingi il faut que comédie au fingi to sinisi mukanda ba ko sinisi bango o sini mikanda ba kanga bango ba cha mona kashote même basala ka mukanda o ba koyoka ya fingi comédien l'état de secours ça nini a hôtel ma vraiment donc il ngana lo baka yangwana mais to so conscience ezaka pona tendance te za bandeko msuba za pena ba idée wana to bandeko msuba ko ba baisse la bango saleté to so conscience to zomi na ko lo bandeni to zomi baby sa image na biso donc vraiment on a ko lo baka lo ba yangwana vraiment merci beaucoup pona ko arrêter hémorragie oyo ezo lo ba maka na ba kombo ya ba artiste donc c'est un peu ça
les artistes ne sont pas des mendiants, les artistes ne sont pas des voleurs, de voyous et tout consort. Artistes baza bateau ba sepeli sarabino ba sala bino bo sepela. Donc souci na biso eza valeur o bo pesa biso bo continuer toujours ko pesa biso yango. Pona bande ko na biso o nga na ko lo ba na yebi tendresse ba biso so na ko to na yebi ba ote. Pona ndeko tendresse c'est une sœur. A changé façon et aussi l'émission. L'émission, ils ont la façon de belé au moutako sala. L'émission peut ématifier. Par exemple, ils ont un journaliste mort. On a vu en tout cas, on a un fan nae. Il y a un Chantal Kanimbo. Tout le monde a bimi sous ce poil le baba bêtise, to vie privée et artiste moko songolo. En tout cas, justice à poursuivre. Et zalaki, mais tant que comme il pas de Londres, on a mon akia ngobienté. Na mon akia ngobienté quand même sida ma azali. Icône ya théâtre ya mboka na biso donc bakokaika ko finga yete ko lo baba vie privée na eka boite to vandi to kangi maboko ko lobi pe ko ma pe tour na ngai lobi pe ko ma pe tour na yo donc pour toi arrêter hémorragie wana déjà ne balobaki na de Londres on moninga na telemaki pour arrêter hémorragie wana et continuer les soucis ko likambo oyo azobimisa penza ya rotanda ba artiste et comédien na façon moya mabe a lobby et makasa bana mibali nyoso ko motia makasa na salo lemo po balinga ka basi ya poto est-ce que vraiment za malamu eloko yango wana vraiment ne na toko lo basalité na biso eza nango bongo te mais tango ya lobby nde baloba kaka soki nina ebiso ke ngubu aza maladi fondi mapo bango mibale ba vivana na mai alors tant que tendance azobimisa ba biloka bongo omote ke eko bima lokwa niti makamwa solo po ye pasaka na biso donc yango moninga na telemaki po eloba masusu te. On a prévenu déjà justice makamone le bama société. Voilà, nous sommes de retour dans l'émission Nabison de Kanepsa Kibino que lelo tokitaki awa na kati ya Lemba na New Plaza esika wapi président Modero asangisaki ba comédien ba mekempe ko discuter sur sujet où il y a actrice Nabiso comédienne tendresse ndenge apporta qui ba propos moko ya mabe pour l'artiste Modero afinga ki Modero albaki n'importe quoi par rapport ya personnalité ya Modero na kanto ya ba sangana ki lelo ba mekampe ko zo conclusion. Je pense que bolandi bo comprendre bino moko e bandeli na suka biso pena mingi to ramalo baloba te e belé mais toti karande bino botala bo juger ba numéro na monsieur Zawana bo benga biso pour na ba remarque bo benga biso pour na ba publicité na bino to promettre bino lisusu que to bando na sika bino à tout moment makambo le kalambo kana biso to bando le kara wana pona ko lakisa bino makambo mais pona lelo afana suki sana pesi mbote na bandeli susu na pesa ki mbote ne bandeli pina bandeli susu pabi madame Aouti France aya ki kara pona mariage mokonzi Vital Kamere mais azonga na pe na ofite kana pesi mbote madame Nicole Batafi pesi mbote ya trop et puis na pesi mbote ya trop lisusu na président Jules Makofo azana Katsalman et sans oublier mon patron Pierre Elvis na pesi mbote ya trop pona lelo tosuki awa rendez-vous na biso zomi na mikozali koya na numéro mususu ciao. Bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV3 makambo ni mosila bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi banga bakolani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotikala danger pe kano kotikala. Donc mamwa biezo kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et seul comédien oh atikali na kina zo défendre couleur yangade c'est moi. Babi landa mamwa bien na kata BTV3 on se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie là mon boss ma pesi mambo. On a BTV3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti